Tobonde. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Papa lelo ezali mokolo monene na biso bana na yo. Kobanda le 17 juillet. Ndenge toyoki na maloba ya papa président ya Koreki. Eloko nini yo lingaki kolakisa biso papa. Esika nini yo lingaki kokomisa biso. Nzambe na ngai oyoki kolela ya bana na yo. Kanisela bango ata na moke oyo bango basalaki. Tempelo munene tongami ya solo. Nazalaki te kasi masolo toyokaki. Papa na ndenge okumisaka bana na yo. Kobanda na 72. Olobi na lingaki na pesa bango eloko ya ndenge mosusu. Kasi tata lobi tango na mekoki te. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai mama mwilo. Ezalaki azar te obala papa Simon Kimbangu. Durant 30 ans, otikalaki na bana na yo. Ozalaki persécuté. Balongoli yo, papa Kulutu. Mwana ya 7 ans batindi na mboka. Oyo yo na lokoma te. Batindi mwana na yo na batu oyo pe yo yebi te. Kasi bolakisaki bon Nzambe na bino. Mama mwilo. Iyo mutoko pesa kabana. Biso tozali très riche. Pamba te mokolo na mokolo tokofanda kana Nzambe. Papa mfuma longo tuninga. Mama esko yebi moto ya sala mokili oyo. Nalobi papa na koyebela ye wapi. Kozanga koyeba. Tomoni ete tozali na lingomba ya molimo santo. Nzambe na biso ozali bomoi. Bana no bazali kolela. Mabote ezali te. Mabale ezali te. Bino bolobi tosumukaka te. Likambo yekobo. Yo papa olakisaki ndenge kozongisaka motu nsima. Metango bozali kobongisela biso te papa. Satana pe afandi kaka bisika bana no bazali. Papa mfuma ndongo olakisi ngai Lucifer. Azali na bonne santé ti na mokolo ya lelo. Azali pe kati na biso. Me papa. Iya azali nzoto kolongono. Ba maladi ya ndenge na ndenge eza kozwa bana na yo. Maladi oyo babengi cancer. Ezali kosala ravage kati na mokili. Maladi oyo bino bobelaki te. Biso na tango na biso pasi. Oyo tobengi pe AVC. Etondi meme na ba jeune. Tokanisaki kaka mikolo. Me toza kokamwa na bana mike. Oh papa. Banani bakotongelo mokili ya sika oyo laki biso. Papa tosenga kaka bolimbisi tango nyonso. Limbisa biso tozali se bana. Bongisela biso papa kotala mabonga na biso te. Oyo lobi ete tosalaka na yo na ekeke ya liboso. Tozali kosala no ti na ekeke oyo mine. Obakisi mosusu ezali te. Me soki mosusu ezali te papa. Soki biso nyonso tosili okosala na banani. Boyokela biso kaka mawa. Mayele ya bomwana. Nayebi ete Satana sakangamaki. Me bosilisa esika etikali. Po bana na bino baza komona pasi. Lokute ezwi place. Songi ezwi place. Papa bolimbisa.
bolimbisa biso me botala volonté oyo tokozalaka nango ntango nyonso. Nayebi ete ya minene ezali koya oyo nzambe okokosaka na yo te. Na ntango wana papa bongisela bana na yo oyo ezangi papa kokisela biso na mawa na yo. Toyaki lelo papa po tosalela yo tokumisa yo kobosana bana na yo to batikali na bandako moye bakoma na esika ezali te mpo nzoto ezali kopermetre te. Bino bolobi nzoto ezali enveloppe ya molimo me papa ntango enveloppe eza kitoko te ebebisaka mpe courrier na kati. Bongo ntango nzoto ya malamu te papa ndenge nini milimo na biso ekozala makasi. Tovandi awa matoyi na ndako moke mokotindi moto abenga mpono yeba soki ndenge nini ezali koleka kuna me bino bolobaka tozala concentre na ndako ya nzambe me moye ezali te papa. Bokanisela bana na bino na bopito bazali na ntango oyo papa bazali kolela bazali kosenga ya solo papa ekosalaka pasi. Toza na nzambe na biso mpona nini tomona kaka pasi papa. Na bopito kende kotia loboko na yo surtout na mokolo ya lelo bana no bazalaka très actif mais moyen baya ezali te bazali cloué sur les lits d'hôpitaux. Kende kotala bana na yo telemisa bango na baprison oyo basali mabe papa. Limbisa bango teya bango po soki babimi bazongela te. Bamusu bakoti injustement bazangi na bango avoka me yo avoka monene. Pardon papa koyokisa biso soni te koyokisa biso soni te. Toza basali kati na elanga na yo. Kalisela bana no mosusu kati na bazamba baza baprisonnier ya Satan na se ya mai baprisonnier. Oh papa me yo lobaki ete Satan asalaki ne motu te me soki azali toujours kozwa biso en otage papa biso tokoloba nini? Bokanisela biso bamaladi nyonso ekende mosika. Nayebi ke kosila paso ekosila me papa soki bowumisi ntango ezali na biso pasi. Bozala na biso nesika oti programme na biso ekosila. Tosengi papa okanisela mwana moko moko mapamboli toza na yango besoin mpo tosala mosala na yo totonga Yelusalemi ya sika oyo mokili mobimba kala te bakoya ntango tokoyemba bendela na biso mokolo yango ekotelema papa. Nayebi ete mokolo wana ndenge olobaki mama nayebi te bokozala ndenge nini yango wana papa totondi yo na oyo yo bongiseli biso na mawa na yo na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana mpe molimo santo kimbangismo ye oye koreki oye ya solo lelo ezali mokolo monene ndenge toyebeli yango ya le 7 juillet. Me ngai lelo papa Richard aloki ngai nabosa na likambo yango na motu na ngai ntango naza kokota namoni bato ya teni nalobi me balati uniforme likambo nini lelo nzoka koreki ambrouye ngai bakomi na bango lokola tato abongwanaki ngando atikali libela na mai koreki tatango azalaka na koreki koreki oye. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Car opesa ngai kema toujours distrait. Makambo yango bozopesela biso retard. Mabanga bato liboso bakozwa yango za koreki. Biso bambuta liboso alati eloko teni mosusu bambuta bokoba na bino.
kuzona lingomba ya solo ya tata mwalimu swaki. Msana kandi kati na biso wakana balaya. Kwenye maka ya solo te, msosi na boni jwa. Metoka rakaka na botoki nengi batei biso. Mama yemba kaka nzembo wana solution ya kozoma na problème nyonso nayebi te soki bokomekaka yango koreki nasi nayebisa bino likambo wana pesa ngai nzembo wana Ojinga, Kubai.
te vraiment nayebi kutu te walo ngongena waseli wafilisa walo ngongena waseli wafilisa parfait. Qui sont ça l'effort. Il y a solo, la perfection n'est pas de ce monde. Mais tout ça, là, un peu d'effort, comme les cas. Ça va comme on a volonté à bala. Ça va faire ça, ça va faire ça. Ce qui va le vite au ton là, tout va mal stocker. Pamba te misala nyonso toza kosala tokoyamba mokili tondimaka yango te balobaka kaka boye papa na nkamba aza koloba o papa alobi boye me makambo yango mpe ezowumele tolobaka to tolobaka te me biso nde tosala effort misala baza kosenga biso matongi mbongo yango mpe soki topesi yo pesa kaka koluka direction ndenge kokendela te eza boye te nalobi lisolo ya avion ntango tokotaka na avion nani akendeke pai komanda azali na cockpit wana oyo naye kotala babuto oyo kokina dabord po toyebi yango babuto ezalaka kuna batata na bamama ata nayebi te me oyo ayebi yango kaka komanda na copilote na ye eza boyo te bongo yo partage basiwasi kutu bakokomeka te ni botesi peut-être va peut-être jamais avion amena. Mais vous allez à commandant l'année. Quand vous êtes copilote, vous êtes comme copilote. Mazali pilote. Azali assistant, il y a commandant qui m'a dit moyen. Bango kaka bavandi na cockpit. Soki pe bakotie bakangi kode ezali kuna me bato bayebi kode wana ka basiwasi mpona kokota nde mosusu bakomela mpo bamelaka baliaka eza boye te me biso kuna na nsima tovandi batayoka kokati eketi boye basili eketi boye bateye soki bakokende kokrashe bino boyoki kutu te beye kutu ntango okomaka moye boye eza te eza boye te ya mwana tosala très attention tokanisa kaka toza na kati ya avion yo bisiko vandi kanga ceinture na yo kanga kaka ceinture soki balobi détaché au détaché turbulence ebandi moke attachez vos ceintures reprenez vos places bovanda tovandi turbulence esili bokoki kotelema na biso turbulence ye kati we bona totelama ekankutu yango moni baza kobamba biso mpe yo telemi na avion turbulence ya makasi okokwea te okokwea te imangisme oye paroisse pilote oye bazali na chance bayokaka makambo ebele oye eketani kaka bango soki botosi bangokaka eza boye te tolobaki pamba te yo ntango bayebisa likambo pesa mpe baninga pamba te ezali bongo bon tolingi tokoma esika bolinga mpenza te mesokolinga yango pamba te mokolo wana bendela litelama munkumbu aisumbuluzi enzaya yo siya kutakana mumongo wansilu watu silanza myose Yerusalem Bonzo na tepeli mingi pa kolobezali te tolobi mpe mingi bantembo eleki tozai longwa ye koyeba kikongo tekala wana oyo yalobi wana mongo wa nsinu ndenge toyembaka mongo wa nsinu sabo kuna Yerusalemu yamba kukulanga Tate Kisolokele
tatera lungana tatera ngenda kumtima Sabo yifuna tukutakana. Mama yifuna wenina. Kwa terindo komesika yangu toto lobili. Banani bayaki na basaya rona bangolelo. Mondini talaka yo. Dirigeoye. Yaki na basaya rona bisoa. Yo kainge tango batimizato. Dirigeoye. Oye.
Non, viens. C'est qui? Hein? Marié. Je fais, c'est papa. Allah t'a fait. Moi, moi, pour qui?
Mais vraiment, ni de au Pakistan, nous allons continuer, mais ceux qui vont adopter ce système qui a paki et aux alamiers, au lieu de où les salamama, ceux qui extant tout, mais la awa. Pour nous d'abord, la l'histoire avant de vous aller camp. Donc c'est mieux, tout qui a rayé à temps, c'est parce que nous avons passé à ce village. Donc tout le monde a dit que la combat tata moi la plus bonne la combat tata moi là je suis tata moi